Mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. J'espère bien que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas, on a pesi bino balosa ko bambote na bino bipa nyonso bozali babone na ngai. Bato balinga kajika la mère des nations, mama wa taifa bazolo ba mama wa taifa ozara, mama wa taifa ozomona na te ya solo, mama wa taifa akoyela kilikambu, mama wa taifa nzamba pesi makasi asirimonte yango, melikambu mama wa taifa akoyela ki ezalaka pasi po surmonter yango. Et si kala souvenir na biso po na vie mobimba, si tout biso tozalaki ba fille chérie ya ba papa na biso. En dehors de ça, tozana ba réalité ebele ya vie, il faut tokota gauche droite. Voilà. Mais kasi mwango nga muke tozozwa ya kosolola pe ko partager na bino ensemble. Ezo sala keto solula. Na pesi mbote pe lo sako na ba bonnet to. Na ba fani ya mopao mokonzi quadramani songa meli babeta ngoli kofite so beti li kofise gozuki. Merci beaucoup. Na pesimbote na ba fane to benga bango ba soda ya mampinga ya mamasi la reine mère mama mokonzi. Oboyo sali mokili na yo mwaso ya kotia batu musu malalezi ya kolalaka batu musu ba kolalaka te na lobi mabete pe natangi komba mutu te peut-être na 4 émissions na otanga komba mutu on avance dit na pesi mbote na time mamasi na pesi mbote na ba Cindy Love na pesi mbote na ba Soumare ya mamasi na pesi mbote na ba combattante tout ya mamasi ya monde te ba ingeta na bino pe ba lo sako na bino on est ensemble na comprendre que ba sentir pression ya danger balobi moi so tondima kité mais bandimi yango ba sentir pression moko ne touchez pas à mamasi, ne faites pas du mal à notre reine. On avance dit mbote na lo sako na bafani ya inosbi tigre molodoi yemoko enfant béni de la RDC to pesi lo sako to pesi pe bafane ba tigre na ba tigresse tout ba ingeta na bango bongo ba golo to robosa na bango jamais to pesi bango ba mbote ba balanga nzembo nyonso ba ya ko sala mindule ya kitoko na mboka na biso to pesi bango ba ingeta na bango pe ba lo sako na bango. Merci beaucoup. On avance dada taifa zali koloba pe continuer koloba ya koloba ezali ebele to kobombelo côté kokufela papa ezali pasi soki nano kufeli baboti te okoyoka douleur te esengeli okota na club na biso ya ba orpheline esengeli okota na club na biso ya bana bakufela ba papa na ba mama po yoka douleur o sentir que na minute yo papa lingaki ata benganga o sentir que na minute yo soki nazala na likambo papa nanga lingaki asala ta quelque chose. Voilà lobby ezalaki pasi na motema ezalaki le 31 avril mopa o mokonzi akanisaki liwa ya tata na ye pe akendaki ko rendre visite mpe akendaki ko présenter molongani na ye qui est mamasi la reine mère. Ezaba moment moko ya douleur soki nano kufeli moboti te o comprendre te soro leki nano na ba étape wana te o comprendre te il faut kota na po ya kofi to na po na nga po comprendre ton apo ya muto akufela déjà baboti pour comprendre que ça fait mal. Et bongo yo ozana nuna ba parents na yo oko mankaka bango yo ozana nuna ba parents na yo o salara likitana banguna na bango mpona kokwisa bango yo un jour olobaka si mon père était là. Si mon père était là, peut-être l'ikambwezo comme elangelinga ke comme elangate. Ça nous arrive, hein? Ça nous arrive. Si un jour mon père était là, peut-être douleur pe ma passion nazo mona linga na mona ngote. Alors, courage na quadraman songa mbeli. To pese pena ba courage belé. Donc nzamba lola mona yepe akanisa ye makasi kolika. Parce que il sengeli kaka okota na monde wana pour comprendre de quoi obiso tozobeta lisolo pe tozoloba. Merci beaucoup. Lisolo ya roi Salomon na bato roi Salomon futaki mbongo pour pas déstabiliser mamasi
roi Salomon azali ko continuer ko futa batu mbongo po ba déstabiliser mamasi na yokeli ye mawa pe na yoki pasi na motema po bato wana balie ye mbongo ya ofele nalobi bien ah oui na yokeli ye mawa na donga mona yoki mawa na place na ye parce que balie ye mbongo ya ofele bapesaka mutu dossier o déjà za na badossier belete balie ye mbongo ya ofele bato bapesaki bango mbongo po ba déstabiliser mamasi balie mbongo ya ofele eza pe mbala liboso te bapesa bango mbongo et puis ba réussir ko déstabiliser bakoka kate bakoka kate kotula eza pasi la famille omoni na vie ya kibomwasi yana ba réalité belé yana mwasi mususu afanda na ekimia ami respecta alata lokumu ana mobilité lorota lobite na oteka na ngama tembele na okota na buzoba mibalite libale nazaki na libale simbite na oteka matembele na avancer na vinanga skwana mwasi mususu ayebi ndenge bateka matembele te ayebi nde bateka matembele te ayebi nde basala kwanga te ayebi nde bakalinga ata nguba pambo otie na chasse otie na kwen otekaka te ye babanda koyela ye misusu mpe babanda kokosa na nsima ya bana pasi ya bana mbongo ya mwa ya bana siko tata nzambe mpe asalaka te mikolo ezokola biso tozalaka na ba 25 lelo tookende pene ya ba 40 donc tokomi na porte ya ba 40 siko soki tobanda kobombanake toza bana mike omona te kelongi ya moko mpe kofunda mpe ata toza naturel mais ya moko boye mpe sotali sero mpe akola sero akozanga mpe ba 40 te elongi ezofunda moye mpe ofuta passion alimentaire epa nanga eza te mpo na sinako na ndenge mabe la famille tozopartage sango malamu oyo aza na motema sensible alanda na émission te mpo esala epasi siko bakote nyonso wana barobine ekangama nango bapeti mpe bakola na bango bamere ebele baza bongo bakenda na bango mpo to baliaka na nsima bana bayebaka te ke bana bakokola lelo bana bakola bamere bakoma bainapte bamere bakoma bamandiante bamere bakoma bayoutubese na batiktokese paresse koma kosala bango koma kofandela tiktok banda tongo tipokwa po bafuta ya lia siko bakanda nyonso wana kotala tofandi boye mamasi abeti mo eloko tobeti kalikili nango ba 10 000 tobeti kalikili nango ba 2 000 tala linete ya pamba yana ba 600 et quelques euros otale loko mutu abeti na makoloke na internet olukia mwaso asomo siko biloko one pe sakanda enyonga pongi eza te kuna mamasi aza koenjoy love na ye na mobali na ye kotoyo kanda ezomata mafuta ezomata mafuta ezomata mpenza na niveau moko que vous ne pouvez pas même imaginer kanda penza oyo ka penza kino kanda ya kanda eza komata se komata. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous ne voulez pas travailler. Vina bino mobimba bobanda kozela baye la bino bo apporta rien à vie. Ya mobalo lelo boye bisabatu bazongisela bino bo abandoki bo abancho. Bo apporta rien. Via Lix na kombo babamba bino et comment ko manquer bino. Mo papa lobi bo mela mai na tonga. Bino bo lala te.
mai penza na omelisa bino ngo na tonga ana problème na mutu te aza ko enjoy love na ye ezui mutu oyoki passe omeli javel okufi okie mokili eza bongo sabino bosala boko kosala te lelo boko moko monela moninga passe balie bino mbongo ya ofele Sarah alie bino mbongo ya ofele esika nyonso bokenda kopesa badossier balie bino mbongo ya ofele eza pe mbala liboso te alia bino mbongo ya ofele parce que bino bwana problème bwa pe mayele muke tellement bosala mabe belé moye bozwa ba fanatique ezate ba fanatique bino bozala na bango ezaka ba warrior oyebi pourquoi bozala na ba véritable pe warrior te bozala na ba warrior oyo ya haine et puis ba warrior oyo ya bimtema mabe nde bozala na bango parce que ba warrior wana bazala na bayebi kutu bino te objectif ya warrior ezala nini parce que ba détruire Kofi na avantage ya leader na bango ba misusu pe leader na bango atinda bango po ba détruire Kofi ba fanatique bino bozala na bango wana soto longoli ka mwa ndambu ya ba warrior na sangisi ba warrior nyonso te to longoli ka mwa ndambu ya ba warrior to tie le reste wana eloko te il faut bo futa mbongo ngo baliaka bino ngo sekolia baliaka bino sekoli omoni benande baliaka balobaka keno bako damusone mbongo na bino bako damusone yango. Vous ne pouvez pas laisser et puis vos boti charisme. Ce qui sonne bomaka, sonne ko boma. Kotala na ba personnalité ou bino bo pesa en internet. Ba vie ou bino bo avantaka na internet que boza ba grand. Na kilelo bo salo ko bo wela mobali. Na muto kutu ayebi kutu te so l'équipe na au calculer binoté. Te. O monde balie bino mbongo, balie mbongo. Mbongo eke ya ofela. Mbongo eke ya vide. Mbongo eke ya pamba. Opena baloba keno mbongo bazui babwaki ekie. Nde mbongo balie bino. Sko samba nanani. Bango pe basamba na bango te musala na bango yango wana. Ofuti na lobi. Ofuti te na lobi te. Ya lokwa jika afande journée mobimba bato mikanda batungisi mama ede na ndenga osangana te pe mesuki. Mais certain moment lobi na mona nyangala kata mbo boazo ko satake na mamasi. Tika na fanda na zwana nuta. Te wana za amour automatique. Appel moko te tambolaka. Intérêt mo ezalaka te eza amour automatique ezalaka wana tembe kutu te otali olobi te chaleur eza me awe fona lobela mamasi awe fona lobela quadraman bochaki tembe hippodrome ekozala te boke kolamusa badossier tolobela yango bolamusi badossier bokanisaki ndenge bolamusaki badossier wana barobenga hippodrome esalema te mutu wana aza boye bosutuki babeti bino mama na kisa ezambe sambe nanga babeti bino mama na hippodrome babeti bino mama na kisambete na modèle moko bino moko so bolali bolamuki me tata o likambu nini couple oyo quartier latin c'est quoi boko yenga yenga lokwa mopepa kaina bako lia bino mbongo boko lembaka te bato ya YouTube mama YouTube basala na bango confiance te zala na base zala na ba fan lokwa mopa ou lokwa mamasi bilombe ne tumba so batelemi basakanaka te baochoma la les ondima te zala na bafani siko leta nyonso bobima wana eloko ezanga bino ezala o créer time eloko ezanga bino yango wana parce que boyaka na motema mabe moto moko te akondima kota na time diabolos azati parce que time diabolos bit ezali ko détruire bit ezali ko boma bit ezali ko faire disparaître bit ezali donc ko détruire nyo ate loko moko ezalati bit
ya team Diabolos Yangwana. Lelo comment olekela bino lelo comment donc so bon moni penda bobondi bino mo bondi mate. Alors tika mo botika mo pa o enjoy bino bozo sala soni bokene kozwa mateya totoli ya malonga et pas ya mère Amida apesa bino toli abali mais en même temps c'est une femme d'affaires elle est dans tout na bilango okuta ye na ba association okuta ye na politique elle est dedans. Elle est dans tout ça, je sais que je vous dis la vérité. Elle est dans tout, cette dame. Sur le bitena qui na bilanga, natala côté bazolo na batomate okuta mida. Bino bosala ni na pas matalana ya bilamba. Bosala ni na pas matalana ya botox. Bosala ni na pas matalana ya golobakeno ngande na zabo elongi na nga naturel ezate. Bosala combat na mwasi. Moi so sala botox ako sala komba nanga jika. Moi so sala bibiel ako sala komba nanga jika. Ngam tunzamba kitisela nzoto bien. Na yo kapata soni emo ya hotel ma poso na tele mi bazwa jika wana ya yo yanga. Tata nzamba pesa nga ya ofele. Ya wana lobaka merci na baboti nanga. Bakela. Sko yo mutu nyonso eza bibamba. Ok, ça la concurrence na muto ça naturellement ndenge tata nzamba tinde na mokili belle. Et tous à la quand même na moi maîtrise peut tous à la peine na moi sonne. Et voilà. C'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Ni na ngo ba loba ya sika. Otoyoka te. Boya na makambo sika. Toyoka. Do balie bino mbongo. Nanu boleli te bolela. Ye wana. Tina cimetière. Il y a grand prêtre à Bouépa. Tina cimetière. Yewana. Père a présenté mère. Liboso mokili. Bolobite. Yewana. Mutupenza. Mère atika yewana. Bino tu bomoni. Bino tu boyoki. Balie bino mbongo. Boyoka yango. Mabena mutaro banda malamu na mutaro sukisa biso to sukisa o bino bobandaki lokola bino bozaka na bambongo ebele ya kofuta bato po basataka kana mère na biso bokokate. La famille, il faut pas oublier le 19 juillet hippodrome nde makambo pe simbo ambo aboyi. Merci na bafani tu ya mopa mokonzi parce que babillet za déjà na poche. Polo biloko tout mobilisation tout eza. Merci Nabino. Ba ingeta Nabino bipai tout bozali. Musala ki toko bozako sala. Dada taifo apesi merci. Tous à la mobiliser parce que Paris est kokwe ya le 19. Ezala tala opesi mboa mboa boyi. De près ou de loin. Et kozala scandalé. Je vous dis la vérité. Hippodrome boyoka ngo na sango ya turu ezala sango te eza mama na somo eloko balukaki ba ozwa moto bozala naturel, c'est très important. Baso bamba banzoto bana bitide obondisa baso bana naturel et puis bozolo ba est-ce que on a oekokani bozanga soni parce que mikolo il faut bopesa merci na biloko mundela créé aya longoli ozolo mundela ya longolio matama mundela ya longolio misapi mundela ya longolio munoko et puis yo telemi yo nanga tosala challenge ya beauté te tosala ngote ma chérie bazongi sondengo zalaki na yo nanga to telema skonde tosala challenge ya beauté so esimba. Maman si aujourd'hui, maman si demain, maman si à Oumela. Bisous là-bas, je vous aime, je vous adore. On est ensemble. Ozalana tel le col à Tata Judith. Tel le col à Tata Judith, naturellement belle. Ma chérie, Ozalana tel. On a problème, il y a farte. On a problème, il y a bouton. Ma chérie, contactez et des beautés. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Au problème à Kentos, au problème à Nduta, au problème il y a Liboumou, au taille bizarre. Ma chérie, contactez et des beautés.
Le même numéro de Jika, c'est le même numéro de Ede Beauté. Notre sponsor officiel, merci à Ede Beauté pour l'espace à Pessibiso, tout ça l'émission. Je vous aime et je vous adore. En tout cas, na Pessi Matondo, na maman Ede Beauté, merci, merci, merci la famille Tokutani Malayasima. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.